Mais c'est Jean-Jacques Mamba qui est chef fini Kaboun qui a démissionné. Mais à la respecter. Oh, bah c'est là, monsieur de procédure, pétition. Parce que Ezaï déjà est bien préparé na Janine Mabunda, Nathalie Mwamba. Comme Jean-Marc Kaboun, après qu'il y a un congrès, chef de l'État, coup d'État, alors que comme que utilisé à cause de Miki. Il y a un autre sous Jean-Jacques Mamba mise en garde. Père n'a pas PC 48 heures à retirer le langage ABC n'a Jean-Marc Kaboun qui a démissionné. Oh, c'est un des. Pour Kabila fait 18 ans dans Mboka Oyo. Mukuna abonné pour soutenir rien. Mukuna azalaki père spirituel nae. Mais le Mukuna comme que ne reporter Kabila plainte. On est ezaba théâtre. Ce qui a voulu caposter dengue son excellence chef de l'État a anti commis sa ordonnance. Après c'est votre monsieur Misala. Il est mécontent. Dès que mon ancien. Nathan Kabila Karaboui. Asali Moboulou. Kabila après c'est un bon à Tiki. Nathan Fati ko sa buzu bana na ma campagne ba vendre bazola la pongi un individu mo bimi comme mon ancien. Alinga ki lokola l'ex-président a convoqué qui est IEP président actuel a convoqué Ayeba Likambuni neza ko sala et a ba trouble. Na place chef de l'État a convoqué ne charge wana na pesi longonya na VPM Gilbert Kakon na Général Kassongo na musala basali makasi parce que Fati a attente a que yamba mutuneti na monase mutuneti et ça la raté wana. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction yaba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Topesi binombote mingi balandia Correcteur News Bisika News tout bozali ezali bongo votre humble servante Mate Mutombo lelo na yambi pona bino Lieve Sangana aza cadre ya IDPS à qui je dis bonjour monsieur Kevin. Bonjour ma journaliste. Boni. Santé ezali bien. Atato tunité boni mais comment na yoka malgré confinement oza bien. Nangolo Nzambe. Bon, tokende na lombango mingi na sujet na biso mama likambo na biso ezali awa balobi Monsieur Kabundu Oyazali, président intérimaire ya IDPS, a sombi villa moko donc tout le balopango na $18,000. Na 18 millions de dollars. Yo lokola moko ya ba ya IDPS olobini. Mais faut te baki. Kabundu azali deuxième personnalité na kati ya Assemblée nationale. En plus, azora pe salaire nae. Mais quand on parle pas, on dengue tout le monde na ba réseaux sociaux qui batu bazo sala ba commentaire au Kabundu na 100 000 1 million, 2 000 3 millions. Non. Parce que faut te baki na il faut que tu la paix parcours politique oyo asali na kati ya parti IDPS. Mais pour nani kaka tango IDPS azwi bokondinde yake ko somba. Oh, mais ce qui neti muta kabeli. Et zali kama bete ou bien soneti ba mutumo asali neti mo offre mon cadeau. Et kama bete parce que kaka na prise ya pouvoir. Mais zali même neti ngame le lieu soneti na commune le député ou bien na commune assemblée nationale ou bien le Sénat qui na sombi mon pont na ngai. Mais faut boye baké na zora pe salaire. Au monde. Donc, Kosomba ya Jean-Marc Lupang, même pas na Kingabwa, Lupang 1 million et ça l'a raté. Parce que on a que badong le miso au balinga Jean-Marc Kabunte, ne bazolo ba n'importe quoi pour nae, pour na ko sali personnalité nae. Siko to bimisio na lokola moko ya ba ya IDPS. Comment na lokola peuple congolais nyoso oza koleka na balabala okoloba nini? Oko réceptionner na likambo wana ndenge ni. Mais ngaita on OK que Balbio Jean-Marc Kabunde 1 million na sekaki makasa bi non. Oui, et il a faux débat. Aza homme d'État, aza numéro 2 na Kachamboka, a koki ko sombo ou pas koki ko sombate. Ozomona, tu sais bien que na ba parti politique nous sous bazo pouvoir. Les seuls partis politiques au pouvoir au moins qui est secrétaire général, ba président parti baza
locataire et ça na IDPS so ok même et pas Augustin Kabouya locataire mais pour moka lingi balobi pas sombi mapango aux années preuve wana balobi ozomona balobi mais eloko ekobuma mboka na biso ka balobi ozomona donc aza locataire même mwana mboka Jean-Marc Kaboun locataire ozomona bien bande ko vanda kuna na monga fula mais atiki lopango na aye kozwa ko donc aye ko futela na limité pona kozala prêt ya parti yo lobinini atazo futela mais azaza na ba mapango o yemo ko aza propriétaire na yango mais na tu koloba nini ko somba ya Jean-Marc lopango ou bien somba te et zali kamute ke to sala on ba débat to comme na réseaux sociaux ba WhatsApp non. Peut-être, non, tu expliques bien que peut-être tout le monde est allé à Jean-Marc Kaboun, ou bien à l'IE20, ou bien à l'IE président Kebano. Bon, l'IE20, la seule offre, il y a le pont Monagomi, il est à étage. Quand Kabi soit congolais, tu vas que l'IE20 n'a pas 2 millions. Non, non, tu connais que Jean-Marc Kaboun a un locataire na Kingaboua. Augustin Kabouya a un locataire na Motel Fikine. Le bazar on te peut n'entendre tout pouvoir parce que ba ville non bazar na service à population congolais tout le monde de ba débat il faut tout baquer et rendre jalousie parce que ba que Ali Kabou do kende a déjà futur président de la République tout le monde nous quoi que et ça y a le batté mais balobi PYP aza incline ba problème o ya 100 jours na yena ko équipier na ye Augustin Kabouya ba akize yep loko a Vital Kamerhe za kuna ba yep fois landa po yepa lia kimbongo mais affaire ya Vital Kamerhe pona ko yibisa na ba congolais na ba komata nyosu IDPS na INC to za à bon terme ozomona wana eza ba affaire ya justice congolais Jean-Marc Kaboun aza avocat Augustin Kabouya a juge faut tuer bango tant que Jean-Marc Kaboun non Augustin Kabouya baza impliqué dans ma 100 jours vous avez preuve on prend bon preuve même si les preuves exactes mais tant besoin qui Vital Kamerhe ou baza qui déjà na ba preuve na bien avant parce que bango pepo bazo ba preuve na bango il faut pas convoquer bango na 4e non mais elle est tinga belo lié 20 Kamerhe peut occuper autant comme il y a nabi il y avait petouana ou atama qui en TV ana yepe aza impliqué dans il y a 100 jours ce qui les loba bingi na 4000 non kende ozomona et que bazo sali ne personnalité ya Jean-Marc Kaboun ozomona dédé bazo linga ba division en 4 IDPS parce que total en 2023 parce que bata la vie que Jean-Marc Kaboun a mis partout dans le pouvoir tikato to sali personnalité nae donc saboter on point Jean-Marc Kaboun a cru impliqué dans le saboter ozomona Jean-Marc Kaboun soki ko zambongo ko comme milliardaire ou même millionnaire mais déjà à zambongo temps Kabila luki Jean-Marc Kaboun a tous les moyens avec musika avec bomele monde ozomona pouvoir o ezala non lelo ezande biso na kati siko to salela ngonde to lingi pona minute eza biso nde bolobi bongo te omoni pona ko yeso vérité mususu les seuls premiers vice-présidents oyo azolia na population na bakombattant c'est Jean-Marc Kaboun ozomona azande mutu ya batunde eke soki nzambe a élevé mutu banguna bazangaka te omona nazoyebisa na bakombattant nyonso na bacongolais affaire à 100 jours Kabouya na Kaboun baza impliqué te soki bazalaki na posa bambongo bamillion mais balingi bazango na ntango Kabila ozomona bazwite siko lelo oyo ezanga ntina boye kotya bango na kati mpona kosali bapersonnalité na bango non donc wana eza makambo ya kolanda te parce que yayende justice nde azosala mosala na yango eyete ke o affaire ya IDPS na INC non toza bon terme tobande koluka état des droits tozwi yango lokwa justice osala mosala na ye une fois ka batangi kombo na yo kaka il faut baconvoke yo nanu bayeba balandela soki ya solo yo mpe oliaki mbongo ou soit oza impliqué na kati mais mama journaliste endeti ndenge bakene kokosela leki ya chef de l'état makambo qu'est-ce que tu fais qui on peut pas impliqué mais un homme d'affaires il y a ba mituka après si mwana na ye mutuka mwana kila papa asoma mutuka na plus oyo bayokana ki ayaki yango te ye alekisi mbongo ekomi oke ye mpe ana affaire non botika makambo wana ozomona état de droit oyo idps ebundaki mpona non violent ayeteke mpona kokosela bato makambo non
Aïe maman journaliste. Faut tout la sincère. Depuis que Mboka Oyo et Koufi na batwa Kabila. Ba détenu ba mbongo que le justice est indépendant, justice même attendant le lievin, ba lobi que lievin a yibi mbongo na place boui. Ba ko benga ngai so naza coupable so qui ba bi que papa kene 2 jours en prison. Non kendeti. Bon, il y a un problème. Bah, oh, bazar en prison, on a baleki, bisonani. Et avec kende, topé sa justice, n'est pas ça comme il faut. Pour les bosso prison, il y a qui conservé quand on a pas opposant, c'est pour beaucoup plus que zongi ça. Non, mais prison et c'est là uniquement pour la bataille de pêche. Bon, opposant est pour la bataille de pêche. On a les lobbies nous peut beaucoup que zongi c'est là-bas. Mais tu sais bien que ceux qui le lobby ça qui n'est de pêche ministère justice wana. Et rien comme que tout ça là-bas. Dans la guerre d'esprit ou bien contre rendre non mais le ministère de la justice va passer dans le FCC c'est comme le FCC qui le net à Kangineti yo bien Kangineti ngai c'est que bon elle m'a bêté au monde faut te baquer tout ce que la justice est ça la musala comme il faut tout ce que ma camoya ko n'importe quoi kabuna salibo kabuya salibo OK bon salibo non tout ce que le corona et que justice est ça la musala point barre. Donc, on a tout poursuivre dans l'actualité na biso. Tambo Mwamba a convoqué qui congrès pendant que le chef de l'État a décrété qu'il état d'urgence. Après Kaka président intérimaire et UDPS Jean-Marc Aboun a répliqué na Top Congo en disant que état d'urgence c'est conforme na Constitution. Après cela, chef de l'État a signé ordonnance que les 2 chambres doivent se réunir. Yo Olobini. Mais na mai oyo papa Tamumamba na madame Jenny Mabunda. Oyo coup d'état balinga ba monter chef de l'État. Ya on te lobi tant on te lobaka quand IDPS tombe tous les dictateurs tremblent. Ozo mona présence ya mwana mboka Jean-Marc Aboun na assemblée wana. Maman, ce qui n'est pas ça, il sur place wana. Banya bate kamboko balie mbongo. Ou bien banya bête me conduit coup d'état. Mais Jean-Marc Aboun azar pour l'intérêt général du peuple congolais. À limite que ba porter buzo ba yepé à l'impliquer que ba convoquer congrès yepé ba bête me conduit na coup d'état il est pas impliqué. Non, au moment affaire à congrès wana et le chef d'état ne mutu à Sengaka, à Komarmukana plutôt, ou bien à Bengsaka, Premier ministre, na conduit à 2 chambres. Mais déjà, à Salakiango, au monde, même les Londoniens à l'obé qui va vendre en commission. Mais tout le monde qui j'ai dit, c'est Jackie. Au monde, et que Congolais bâti Kabiloba Loba, parce que tous les coup d'état au FCC va monter et qui n'est pas en maille. Et qui est en maille. Non, pendant parce que vous êtes le parti au pouvoir, mais maman journaliste, il y a des titans où tu es dans la classe, ceux qui ne sont pas prof à l'ingé après sa cours, à comment introduction, géographie ou bien français ou bien grammaire bani. Bino bozo convoqué congrès ordre du jour exalté. Matière exaltée. Au moins que baza ba aventurier après le babé que baza ba juriste mais c'est ça les aventuriers tout fait au monde yo ki pe na kati ya kosangana ya ba parlementaire j'ai dit wana député national Christelle Vango alobaki que c'est inutile il y a qu'à prolonger l'état d'urgence parce que c'est beaucoup plus les femmes qui tombent victimes de viol. Mais maman journaliste, au moins il y a tout fils balinga balo babata ba ombeka parce que moni na assemblée wana misi ba kenabala la pongi non azo défendre cause ya basité azo défendre ni hein azo défendre ni na ninga zana so il peut hollandais sur le plan politique ay beloté et comme baza ba député mais nommé après donc il est là les kako sakana kombo ya mokonja mboka donc il y a les ineni ba kangande pour asala kombi ba okanga pe été peut toi tine na été au monde mais les jours makambu ya corona eux aussi là OK à commerce na chef de l'état maman tu sais bien que biso na ide personne de la mode d'été déjà mode d'ordre va ça kala et pas docteur tu sais que à loba que Tommy prendre en charge il y a une autre personne mise en garde na madame Christelle tant on va pour na TV ou bien ceux qui nan au comme député ou bien comme député nommé ou bien tikana c'est personne ou bien le n'importe quoi
loba na ba réserve parce que d'être bindako tu bindako oh bino pe boko ko menacer bango mais tangu non mutazo défendre cause ya basi o ya zali ah basi nini où est le mal basi o ya nini sali ye azoba kyo ba violer mutu en épreuve hein à lobby mais so il fallait que bimsa ba preuve nyonso wana maman to lobby que toi na crise moko et beti mon yo na no apprendre likambo wana te que ba violer moi si moko koto yo parce que ba ova na ndaku maman d'urgence convoqué décrété par le chef de l'État a décrété état d'urgence oui même yo so député ba pesinga parole na wana na lobela vie sociale batu que ndenge moko nyamboka a décrété état d'urgence et c'est nga ba kabotamo loso madesu que quoi ba n'importe quoi mais elobé wana ezomona ou bien eza ko se faire sentir elle est contre ou bien pour le chef de l'État. Tala mutu azo manquer chef de l'État parce que ezali loté ozo mona ete ki soki to fandi wana to baté to baba baté hein donc ya on a vu que to nazo pesa bango mise en garde bazaye na Jean-Jacques Mamba ozo mona donc comme baza ta lamuka parce que moni lamuka égale FCC hein? MLC égale FCC parce que déjà tu ba carte sur wana o mona que Jean-Marc Kabou a démissionné maman faut tout le la vérité. Les gens qui jamais Kabou na longo na parlement wana mboka eux ils par terre. Et cause par terre. Au monde parce que les seuls mout oyo azo ko expliquer la population congolaise na mai oyo ezo ko le kana l'Assemblée nationale c'est jamais Kabou. Sur le balongo lié pour na batcha mutu pour na monter chef d'état à coup d'état. Hein? Si Jean-Jacques Mamba, il n'a pas aussi démission, il y a président intérimaire, il y a UDPS, il y a lobby, pour lobby comme premier vice-président et Assemblée nationale, Jean-Marc faut démissionner le Mwesi Kawana, au lobby na Jean-Jacques Mamba. Mais monsieur Jean-Jacques Mamba, il semble qu'il ceux qui soient disant député à Lukunga. Nga nazali mwana Lukunga na vaina malueka na tika kumota effigie numéro na air campagne. Natika comment on a monté? C'est quoi comme député? Baza ba député nommé. Député national. Ah maman, parlement on a au moins et depuis ce candidat parce que tolini ko le bâti. On point. Comme nous sommes partout pouvoir tolini que population azala malamu tolini ko tabatu makambo etali tribunal na mtuté. To boyi ko revendiquer ba droit na menace mais so zo revendiquer ba droit na yo étant que peuple dans les calmes mutaza un problème na yo mutasa lo mabiaza. Non parce que neti monsieur Jean-Jacques Mamba a que no bana chef ni Kabou qui a démissionné mais à la respecter. Oh bah c'est là monsieur de procédure pétition parce que ezali déjà le moment de bien préparé na Jani Mabunda na Tayo Mamba comme Jean-Marc Kabou aboki ya makambo ya congrès na bango banga ba moté moko chef de l'état coup d'état alors que ba comme ko utiliser ba akolita wa mikimiki ozomona ya na zo pesa sous Jean Mamba mise en garde pe na zo prépare 48 heures à retirer le langage ABC na Jean-Marc Kabou qui a démissionné. Oh c'est un député national tant vous ozo pointer doigt Moussapezo ebisa na PSO 48 heures vous n'avez pas de respect à son endroit. Non tant après ça qui Jean-Marc Kabou 48 heures attends qui non niveau na été attends qui non grade na été mais c'est entre et les collabos. Non Jean-Marc Kabou a chef na faut respecter. Ozomona était que comme to salut coalition donc ba comme ko sakana Jean-Marc Kabou non. Ça on a cadre qui coalition non. FCC cash UNC ce qui m'a beza entre biso photo bongisa ezate que oya leki à mettre yo en garde au pas leki côté on a PSO 48 heures ozomona té. Tu sais bien que notre leader Jean-Marc Kabou il y a le bamité. Au moitié depuis qu'a expliqué makama congrès et petit débat. Si na ba dongo le miso bana kata parti ba comme ko le ba n'importe quoi pour na Jean-Marc Kabou. Ozomona ba tika ya vanda azala ma belé pour na sala pour na parti pe pour na mboka Congo. Ozomona mais siko tozo yoka peke état de santé na ye eza normalité. Siko lobini ba bomba e kaka wa. Mabe na minoma commandé bozo yoka. Mabe ezo mamboko tozo yoka. Oh toki fatikuna babuna kamina oh toyoki non. Ce qui est état de santé nae eza malamu te bakoluka ba médecin na ngalie mana cinquantenaire par là ba ko kende ko rendre visite na prison ba faire le traitement kuna ma bête. Mais la prison ce n'est pas un bon endroit pour nous soigner mutu. Pourquoi ne pas l'amener à l'hôpital? Mais voilà peut-être et ko la langage politique pour na amona talibanda
mais na ko na ba débat te totika justice congolaise sala musala. Mais na kati ya prison pe na ba covid oyo il faut yepe a landela ba soin ba mesure o ba pesi biso e pa ya équipe à riposte zo mona ngote. Est-ce que kuna na kati ya prison na bazo landela penda ba mesure wana normalement? Moi na mboka docteur Etienne Ozali ministre de santé azo sala musala comme il faut. Azo landela oui, azo landela. Hein? Azo landela même état de santé moko même bandeko bauti soki à Dubaï. Hein? Au moins tangu ba yaki wana mo mboka tellement ki wana ministre fait étranger la mito kutu ba kangi bazui ba on en blocage non pour na ko état de santé na bango. Oui, c'est ça. Au moins que moi mboka docteur Etienne azo sala musala ndenge sengili apida au travers la visa ya chef de l'état. Au moins o ya pouvoir ya peuple congolais et le pouvoir ya bangote. Biso to lingi ndenge pacificateur akota ki en bonne santé abima pe bongo ezate abima loboko etengami munoko etali biso to na régime Kabila tendenge Kabila abebisi ba continuo ndenge abebisi ba tebele bwe nyosu eza ya lobate ozomo eza pouvoir ya fati eza makilate eza yuti na peuple na population ozomo e pouvoir yuti na maboko batute ndenge bino ba congolais biso ba congolais tozo penser eza bongo te. Mais parce que nous sommes en coalition, message ni nous a lancé na boza na bango bali FCC, Cash, INC message ni nous a lancé pour dire Kaba il y a chef de l'État et zo lobama partout à Liembongo il faut subir à Salabo oyebisi maman journaliste makambu il faut epanzana et makambu ya justice et za kutu musika na coalition. Ozomona et dans musique la coalition mais ndenge ni siko trouble côté entre bino na bino ba combattant ya UNC ya UDPS bozo sololate bozo bunda bozo swana bozo maman journaliste na bango na babu solo ozomona omoni na UDPS ngai il y avait oyo to mo le na komi le lo mutu dans le babui faut to ba la vérité to za ba ingate ozomona. Tant le monde qui y avait d'autres traverses sur le place boué, il a grâce à Jean-Marc Kaboun, il a grâce à Augustin Kabouya, il a grâce à son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Hydrocarbures, Ribé Simkindu. Au monde, tous en avaient un grand point. Tant oui que Banandak Bozo Bunda, au épisode qui moine, au épisode qui n'est pas un dak au botiban de Belé, au sommet au Mutuka, au sommet au Lupang, Marco Alini, c'est mes troubles, au monde, et que Jean-Marc Kaboun a un message à passer dernièrement à l'objet que biso to tindi bato na présidence na ministère même na cabinet ngai to bi ke misale koya ba combattant nyosu ba ko se retrouver à quoi sert ko sala mobule ko finga o neti Kabunda démissionner o Kabundu donc akenebwe to bi ke bato wana bazali manipuler pour na ko panja IDPS parce que ba la 2023 ma pona mi koya adversaire ya Félix Azate. Si que ça la division soki Kabunda longue to tim kumsusu pour ko ko toyoki pe bazolo baki bo sali bongo bon nuire dire Kaba ya chef de l'état pour que na 2023 postuler parce que yenda lingaka tia libaya na moko acha ndeni alingaka postuler comme président yoka alingaki na moyen nini accord na Nairobi na accord na Nairobi ezo accord le bibwe maman oyimboko totangi bien sûr que tout ça va tout mais totangi accord et le but que Cameroun a chef de l'état accord et le baki boye 2018 ceux qui ont beaucoup continuer eux ko soutenir ngai tromper ça primature au monde comme tout ça les coalition FCC tant basaki bakamunyo so kutu nyosune et ça y a rebimisate mais qui ne connaît pas que na 2023 VK Lingai a postulé comme candidat présidentiel non wana et ça le belé au moins na Congo Yona na senga na Njambe asunga biso ba congolais apesa biso ba mémoire moko ya malamu pourquoi biso ba congolais to bosa na makambo mon zande ti pasteur moko bu na temps na kombote le la komi ko critiquer Kabila ozomona mais na temps wa Kabila abetela Kabila maboko te ya machine à voler ozomona quand le no ekomi susu oh Kabila non siko azo critiquer point ni yo luka tu na o critiquer parce que azara père spirituel ya Kabila te non luka ndengini parce que yo ndozo apprendre ngaki azo critiquer monsieur non parce que tant on a yo kana ba réseaux sociaux que mutu moko ake porter Kabila plainte bouboubou batu yo za contre critique na il ne fallait pas critiquer maman
au moins bato nyonso basali peuple congolais mabe ngai levé na contre bon. Pourquoi? Pourquoi? À l'époque à Kabila fait 18 ans na mboka oyo. Mukuna abonné ko soutenir ye. Mukuna azalaki père spirituel na ye. Mais lelo mukuna komi ko kene ko porter Kabila plainte. On est ezaba théâtre. Soki azolu kaposte ndenge son excellence chef de l'État a aussi commis sa ordonnance. Après, c'est votre misala. Il est mécontent dans ma carrière parce que Balobi que l'ex-président Alingi a Kabolamboka Congo. C'est que Manande a qui porté plainte. Au moins ceux qui porté Kabila plainte. Le bandit va président qui va nous avoir porté Kabila plainte. Au moins parce que Kabila Bouiba combattant affaire comme on a ça. Ba fausse commune ya Maluku makambu ya de espère oniwana ba biso to ko ko porter Kabila plainte mais mukuna te mukuna mais faut la maman journaliste faut azala exemplaire azwa azala comme pasteur o biso ya 8 millions mais balobi muninga malamu o azozala na yo pembeni eza muninga o azolongola yo lipoti o azobeta mbata tango sali mabe po aoke ko porter plainte non doit entayer asala ma Bible. Ozomona asambela pona omoni soki azuta exemple ya pasteur Mutombo ya pasteur Walesa des pas côté prière pour la marmuya corona oyo ozomona donc parce que à respecter discours chef de l'état tant mo mboka adikita ki état d'urgence a segina ba confesseur religieux nyonso to sambela pona mboka omona mais ezataki kokene kokota ma politique non yo omoni na temps Kabila ba ventir ezalaki mien. Pourquoi? Comme on a un ministre a atteint des mécanique mais Kabila arrêté la finance. Comme on a fait des droit mais baké côté na plan pour ça ni. Oh babande kolandela expérience ya mututé ba ozwa ba monique maman journaliste soki proche ya mutuboye to tie bisika bo poa maman journaliste soki to kena na makambu ya expérience so na zongi sima mom ki na opposition oyo babando ba ke Fati a l'expérience ni parce que a veut diriger un grand parti politique oyo sali 37 ans ya lit autorité pour na état de droit tolobela nanu mwana ntemi arrestation na yeza kilobi azo créer ba trouble na circulation ya population récemment akendaki ko créer trouble kuna na ipen na station ma campagne batu bakufaki mais lobby ba arrêter pe alala ki na hôpital Ngalema yo lobby nini na ba adepte na nyostu ba kangaki bango papa na bana bakangi mama na bana bakangi bango ba misusu santé na bango eza bien te mais bokangi batu ya modèle wana tango bino mo état de droit mutaza en bonne santé te bokangi bango point maman tant ba lobby état de droit exacte que pour ko saranga batu au moniteur na bi que tout c'est trop hein donc batu bazo ndeti Félix Aza imbécile non président de la République alingi batu makasi mais batu ne balingi était faut trop la vérité batu ne balingi était ndeti mona sim natanga Kabila kabui asali mobulu Kabila pesi mbongo atiki Natanga Fati oya ko sa buzu bana batu na ma campagne ba vandi bazola la pongi un individu ma bimi comme mon ensemi avant ko semi tout alinga ki lokola l'ex-président a convoqué qui IEP président actuel a convoqué ayeba likambuni neza ko sala e asala ba trouble na place chef de l'état a convoqué nde charge wana na pesi longonya na VPM Gilbert Kakon na général Kasongo na musala basali makasi parce que Fati a attente a que de yamba mutuneti na mona se mutuneti et ça la raté wana hein alors pour musaba tu na ma campagne wana ozomona de général Kasongo a maîtrisé a kanis azuye mais pourquoi ne pas arrêter lui seul bokangi na ba adepte na nyoso bokena bango pe basali maman tamba ke noko kanga président ya pays mo africain soki barbo bakanga pays mo tena mo sina ozomona peut-être avec aux qui c'est article moi aussi faut pas qu'on va neutraliser en la suivre yango bolandi peka non na osenga na justice congolaise mon ensemi asama bolo comme qui toko ya propre ata fait de prison parce que était mais ba policier ba betier tozo senga état de droit mais tant bake ko arrêter ba betier alala ki na hôpital bo betier pour ani po ba bino bati de cause maman journaliste Nathalie image mon ensemi na mona Ngalema kuna ba tie ba mobwe pour na bata soki ana corona ba betier
peut-être à la corona tant que na makala a que ne kopesa au makala corona non faut que no pitaba ce qui à la ngotia ba kumbie ba tu peux même non, ça fait combien de temps Oye Abima prison atikala jamais kobima mboka Congo à cause de corona à cause de corona parce que corona ça vient à l'étranger de l'étranger bato bazo d'étranger nde bazo ya nango siko Oye Abima kamboka ote azaka en confinement na kati ya RDC à cause en confinement to bima ke ne ko semi tout petit na ba Congo central kuna ozomona na osenga na jenaka songo osala musala kitoko donc mais est-il n'est comme tout le monde na bimbashi nani wa je donc il pas saligné yepe kuna azo se met tout dans bimbashi makazi parce que tu ko comprendre que na déclaration moko batu ya so ba soi-disant ba notable ya Katanga ba za ko soutenir je donc tu ko comprendre que na entrée ya fidèle ne ba créer ki biloko wana ozomona nyoso na même je donc on le poste place je donc eza na prison makala awa hein et dans la prison makala awa na bi que avec général Kasongo na VPM Gilbert Kakonde ba kokanga susu j'ai donc et maman wana bo za la calme metubi que état de droit et zo sala musala nango même te lo lieva c'est ma ben na ke kachote hein ataki mnandi ka fati be nandi ko ya pijama ka ba kokanga pa na sali mabe mais yo côté parce que le président intérimaire a Rolandela yo ko ba maman na bisu hein tant au monde que lelo lieva a comme na idéologie politique ma kasibou grâce à Jean-Marc Kabou tous la ba inganté hein n'avait inganté tous la donc parce que Jean-Marc Kabou a tebiso ndenge ya kovanda ndenge ya kozana batu soki ozumke o kablende kuna yo a tebiso division te ozomona même lorsque il y avait avec il y avait ça mabe a ko encourager ngo aba exemple souverain mutoku tu ala pemenanga batie na cache et bon ce ko yo nyama soki intete soki mbeso ya okafu on comprend non toi tu kabilo ko état de donde et on sala musala comme il faut mais toyoki pe yo pe awa otikite ovandite ozaka ya côté les malikolo oza coordonnateur ya MD Loueka d'abord Maloueka d'abord oza coordonnateur ya Asbel na yo yebisa biso ndenge nini santé ya Asbel bon santé à Asbel MD il allait bien vu que ndenge chef de l'état décrété qui était d'urgence ndé balobi ki ba tout 5 20 ba sanganate ndé biso peut tout aussi et lokowana alors que Asbel ils ont fonctionné bien parce que tous autres travaillent dans la vision ya chef de l'état et botamikan bon et créé moi depuis l'opposition vu que to bonne ko bunda pona ko benga na Kabila donc to benga Kabila ndé na tchango na mouvement donc Asbel wana MD Maloueka d'abord nazol le blessure Maloueka pourquoi et ça comme Maloueka te na robe même makamutali ko mobimba parce que tu sais na Maloueka wana eza quartier moko eza munene ba député ming o moni ba lo ba siéger à lukunga soki ba soit disant soki chacha ki mamba wana je pense que aibi quartier wana bien tous en sorte to na maponami ba député ba koko c'est no apollo ba saka loso ba biloko non nde était que moi na Maloueka na koli na Maloueka na bote na Maloueka ni na créer mouvement wana na non faut na défendre quartier na ngai ozomona depuis mon mboka Félix Tshisekedi attaque courant gratuit mai gratuit bazo bénéficier nango mais ele ko ezo pesa pasi faut justice à 40 tout le monde parce que njela Maloueka wana isila te baliambong njela ke côté régie des eaux basala pont baliambong et kuna tozana problème ya njela dernièrement na otiko ka soki OVD bazo sala njela kimbola wana parce que na lobela ki on a fait de na tremela ki ngo parce que pourquoi quartier wana eko ko zande timboka ba finga biso ernyos ba koluna yango yo pe lelo temelik Thomas Louaka mama batu nyonso batikali na dette ya Congo o bazala mbongo ya Congo ndeti ndenge mais Thomas Louaka aza ministre enseignement sikoye akiko sa ni na makambo mais à l'époque Kabila azalaki asoki ministre ya république osomo aba nyongo ya o fa futa pona makambo ya banjela osomo ndeti ndenge na wiki mais c'est gentil que neko tala caisse à l'état kimbuta atiki dette ya 60 millions de dollars sombo wana akeno wapi hein eza kindoki bambongo su bazoyi ba ibana mama omoni nga na otoza la bien na bambongo ba ibaki à l'état wana ko sauter ndeti DG ya Ogefrem
2 millions qui maman ba millions na Congo et comme combien de francs congolais. Yo peut siko aussi na ministre enseignement a la convoquer na 4e mairie pour défendre et c'est loko le ka to ko bossa na ngote to lobela lelo. Il faut to songa ka sima. Maman na bisu Fati avance pour Bokonji, je pense que oui bien mission on s'agit de top Congo. Alors bagini même aux ans de Konanga na vana na auto betano bato tanga na yo. So qui lelo justice et zuyo. OK. Ozomona. Que botika ba débat que bambo so ba ki na kesa l'état faut ezo neti qui même mazungu na onatra. Ade aiba mbongo belé. Pourquoi? Na l'époque Kabila qui so ki oyibi mbongo 10% qui est pas Kabila. Ba yibi mbongo 10% et qui tina famille Kabila ba junior ba sefa Kabila ba ozo mbongo l'état. Pas ça la musani. Hein? Parce que peuple congolais souffre net na ta au corona et beti monde et beti RDC. Bambo on so ba yibi wana. Faut justice et quand bambo on so pour ko développer Congo. Hein moi journaliste. Siko awape na moni olati kashine wana. Planète Mobimba eza touché na maladie oya corona. Yo oyebisi ba imboka nini ba o babungisi ba très cher ya bango ya ba famille na biso pe ana Congo toza victime to bungisi ba oba minene monsieur Gérard Mulumba ye wana auti kokufa wana za ko souhaiter mes condoléances na famille présidentielle na président nanga moko Félix Tshisekedi mais beaucoup de mes condoléances ce qui est arrivé to supporter kaka to bungisi pe maître Mukendi yepa kendaki siko ozo bana bayebatikali nini parce que corona ezana no biso etozo bunda to lati ba kashine pour na mesure préventive olobi nini bon pour na épidémie au beti monde na osenga na ba congolais ndenge mwana mboka Argentine ngobila na général Kasongo na VPM Gilbert Kakon na ba mesure bazwaki ke na place ba kanga ba commune obi ke congolais nyonso alata masque na ye to sokola maboko air nyonso pe to dans la distance ya 1 mètre bien sûr que ngano to respecter ngote ozomona donc eloko wana batu mingi bazo mona ngo blague parce que maladie wana ezoboma makasi yo mochi ko bandi awa ebomi ba monseigneur Gérard ba Ilunga ba chargé le chef de l'état na présidence kuna ba les bateaux de maître Mukendi ozomona mais ezana quelques individus mususu ndeti ba eva bazaiba aza ko contredit makambu ya corona oyo aza mutu mofo justice ekangaye ozomona omo bato sona bazolu kakambongo misala parce que tant na mboka au parti politique au écouter na IDPS hein so itoki na MLC wana Eva wana aza fu auti na IDPS hein so itoki net na PPRD tu eba ki na kala eki lisanga ba ambiancière ya bana gombe ba osinga ba preuve balobi na mboka RDC ezate oh mais na mbo ezalate kutu koko moko na quartier malueka akufi nango nanga présent na kamwe donc totika sentiment ozomona tant bozomona ba pe mutusu bazokanga batu enjaka te même lelo soki OK na alimentation hein OK na alimentation lelo ozomona okomona avokota fo ozana kashine so ezate okota te parce que bato ozoboya ke congolais azoma donc et que tozo respecter ka service ya hygiène. Moi liloba ya suka na balandi ya correcteur news o bazala ki belé babanda kolanda olobi na bango bato ba kolanda na RTV ya même TV. Bon na osenga na bato nyonso balandinga na émission na sali parce que toza wana pona ko défendre mboka na biso pe ko défendre parti IDPS parti cher ya docteur Tshisekedi o ezo ko kama na mona mboka Jean-Marc Kaboun comme président yi na secrétaire général Augustin Kabouya. Donc toza wana pona ko loba bosolo oyo ki na osenga ba congolais nyonso toza la manipuler te to bossa na le passé te bako sabino te ke ongai prototype ke bano ngai so prototype il y avait un nom to bossa na le passé te mutu nyonso oyo asala ki congolais mabe justice et ko sala musala ozomona pe na osenga na ba membre nyonso malueka ya MD ya ASB na ngai na après makambu ya corona oyo tukosanga na pona ko lancer ba activité moko menene
Pe nazo préparer pour na kosala descente na malueka na kan Regina Wenje pour na kokabula bakashine parce que balobi ke mwana mboka tozala kina docteur eteni ala malueka ala campagne le la komi misa santé akoyi koyata ko kopesa bakashine te ndena la baki na mbongo na poche nazo zwa na osalisa bakashine pour na ke kabula bango pour na yibi mbongo te mbongo na poche na yibi te nazo salisa yango bomuni na eza ala lati déjà babana d'ailleurs ko ça déjà na kokabula na malueka pour na kopesa bandeko na malueka bazwa maladi te eza ka malueka te partout on na oleka na kokabula matondo mingi na balandi ya correcteur news na yebi ke bozalaki ebele bolandaki biso et puis bozali susu ebele botikala connecté branché na chaîne na bino ya YouTube. Merci beaucoup, à nous revoir. Correcteur News TV. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.